auto ça que les kata au maman tu la sali voilà bolumbu mais problème té bolila que dans bolila car c'est incontrôlable azo baté ba balancer image wana ndeni tu vois un peu tout on a place à Kiodo parce que téléphone est déjà troisième personne on va dire ignorant ah bon donc bah téléphone est déjà troisième personne parce que hier on t'a trahi bon hier ma Debo hier téléphone hein azali déjà troisième personne troisième personne on a qu'on va négliger que maman on a notre téléphone OK la biso to filmer la biso bata mala bon na éviter idée na mo zaini on a banda ko za na mo vitré et ça va miroir et zo pesa no retour ça va que papa masumu sentiment et pour ko memalo on va emporter mais tant on va emporter moi na nzama za vraiment emporter il faut zongaka ele kela ngai na ota la vidéo et puis tout da baluki à la tinso kraka et puis na sima mituka bali kanga mundu na sima mituka ndele batemisa na sima mituka ndele il faut azata na kasho pour si bakangi parce que na kasho pour les ba filmer ba bango na mais côté ba ote ko kanga esiko poni ba la biso te bande pour ça de ko kanga ye atande bo ya to mona mikoni tu ba ke kangi penza ba kite bo na jeep bo mo ba kangi vous savez qu'on a biso partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga télévision to pesi bino mbote bino ba ike penza bozwi penza occasion ko la biso lelo penza to ko sola mai matali ba actualité to ke penza lelo na ngambo penza ya théâtre to pe ko sola mai matali ba comédien ya mboka na biso Congo nazali ngambo te to ko sola ngo na comédien na mno bolingaka mingi penza Mère Zidane na penza to ko solola sur penza mai matali théâtre bomona ki ndenge chef de l'état ya mbaki penza bango na mai matali ba consultation to sola affaire Kiodo to sola penza mai belé koleka na monde ya théâtre na ki pese déjà mbote Mère Zidane bonne santé santé bien pas nous mère boni ba consultation to moi mo konza mboka penza noraki ba comédienne o penza ba kende ko sola na penza na musnati na kaka avancement ya musana na bino auto benga ka théâtre maboki ngolo ba ni penza na likaniso na chef d'état zot déjà félicitations à papa ndenge kanisi biso eza déjà soutien mon makasi papa déjà a revenu à Mickey poche moko boye ezalaka kota baartiste po oyo bati ninga ye na domaine na ye moto na moto domaine na ye na 100 jours na moto aévolue aida pesa oyo osa mpona mboka na ye donc yango wana biso baartiste kutu moyo ozala wana mpona mboka eyindetela biso ozalaka wana donc voilà yango mokonzi ya mboka atalaki ya bientôt nazoka place wana ya basportif donc mpe na monde mpe ya basportif déjà toza wana tokozela ndenge mokonzi ya mboka akoyamba mpe me na monde na biso monde artistique merci déjà papa ndenge ayambaki baartiste eza déjà dans les bons donc tout ça déjà pamoka bien ya koyoka déjà kotia litoi ya déjà vertimoko bien parce que so otie litoi oyoka makambo ebele donc félicitation ndenge papa azotia eloni mpena moto ya bosolai na mokonzi ya mboka tosoli kobongisa tosoli kobongisa na domaine na biso tomesana kolela kaka bazoki mpe biso te tosala befort personnel biso moko boye na eske na kote na biso te tozobongisa mosala soki tobongisa mosala na biso de façon ke mosala mpe ezala bien ok ata mboka na biso tata libanda ya mboka mpe bazala na besoin ya makambo biso biloko biso tozoprésente baproduit biso tozoprésente libanda ya mboka kosala fierté mpe kombo ya kongo ekende. Oui, Mère Zidane, vraiment, tout est dans le même tel pays, assurance maladie, tout le monde qui Nicolas qui Maman Denise, après nous avons beaucoup de biso ya mbaki bilo pe na tina assurance maladie. Bozo ko évoluer ndenge zeng nora ya koloba ou bien penza lelo penza Zidane na beli ya kipe aux traitements moko ndenge ba assurance maladie. Vraiment na lobango avec émotion. Maman Denise Nyakero, la première dame, merci vraiment la fondation na yo. Denise Nyakero. Voilà. Fondation on a vraiment nzambe apambola. On a déjà na station ba lunettes. Merci déjà ba lunettes. Bo futi mbongo te. 0 francs. 0 francs na bien. Transport na okaka. Okomika na HJ. HJ zo soin na depuis tant ozo kota, bazo diriger yo, ba olakisa o place okende. Banda na bato ba oyamba accueil eza bien, tina ne mo kende za malade yo za na ngo. Docteur nyonso olimomona. Déjà pour l'assurance maladie, maman Denise, vraiment Nzambe, a donc zéro senti.
mais na oyo raisonner déjà na no on ezana déjà espérance moko oyo que nalai nalamuki bwatana oki motu mpasi na ki hôpital eza résolu sauf que bameka mpe kotala kote ya babana bana biso mo tozala vraiment assuré te bana mpe bazala assuré po esala biso mpe mwa bien donc assurance maladie oyo ekena eza te ke binoka barenommé boyebani eza ntango ya théâtre bacomédien bayebani eza te oyo ayebani ozalaka na carte na ozalaka na carte ezalaki première vague non première vague ekei deuxième vague troisième quatrième ti kote nyonso mpe koya nango mama aza mama ya biso nyonso aza mama ya kokabola te aza mama ya motu te aza mama ya biso nyonso donc ezaka ndenge ezalaka na mboka nyonso mboka ezalaka na makambo nango mboka mpe ezalaka na bakonzi nango biso mpe toza na bakonzi na biso baprésident elombe baza na baprésident masumu baza na bapapa koedi baza wana bamama linga baza wana omoni biso tokoya te mbala moko tobrile betape non soki babandi soki tozwi chance eza vague ya bapapa masumu mais biso tozwi chance ya kokota na première vague dieu merci bapo aza mpe na nsima bazela mpe bakokota kaka eza nango boye ata biso nyonso tokende asigen oyo tokokota mpe malemo toza mpe ebele donc molomolo eza mpe problème moko iso mpe koke kosafile na bassociation na biso kosafile ozala reconnu est ce que matango oyaka omonanaka olandaka bacontribution otiaka c'est ça aussi les problèmes le moins ntango basociation ezalaka bamitorité wana ezalaka baentraide mingi baentraide ozalaka wana autant mpe likambo ekoya bamonzi azomonamona mpe komona emonana na bapapier komona emonana ezalaka wana so baotelengana bapapier likambo nyonso ekoyaka komona ezalaka wana. Donc c'est un peu ça. Merci d'amener ce que Bokeh, déjà pas président Félix, Bokeh, pas maman Denise, donc pour abandonner maintenant au Kélélingue, maman Livre André, ou Yambabino, ma comédienne, Bokeh, sous TV. On a première dans mon horaire. Vous avez un aïe. Mon livre Lembe Kabila, vraiment, avant maman Moko, mon livre Nzele Belé. Mon livre vraiment Nzela, il y a Rossala la aide, il y a Rossala Makambo, Asali Makambo Ebele. Makambo Ebele, bien qu'il y en a une fois. Mais baninga bakei bamuzi ba merveille asali vraiment makambo ebele maman Olivier Kabila. Donc vous ça polémique entre maman mais n'évitez polémique entre maman. Pourquoi? Non, maman Olivier Zaki première dame, après première dame honoraire. Maman Denise Nyaki Royer atiki bisote azwi bisote kaningi maman Denise maman Olivier oui on sala ye pas azwi kanzela baniko sala mabezete baza maman na biso so bazo soutenir biso so bazo songa biso so bayoki mbela mabeza wana pena malamu ya pas mal polémique eza ba boncha polémique wana non eza kitoko eza bien pourquoi polémique non pourquoi vraiment ba de quoi diaspora ba landa polémique eza entre maman Olivier na maman Denise. Oui, merci. Dans tout qui nous pensa, tout peut aller solo, mais matin il pensa makambo pour ça ma Sexetap na ngambo pensa ya ba comédien. Tout le monde a repéré na ngambo ba journée c'est ça la maka. Tout qui dit na maman. Hein? Maman si dans ça peut moto ou mais il peut na musalango. Komona baleki, omoni le tout monde qui Herman Kasongo, bolumbu na ye, le tout monde ya comédien na so Kiodo penda sala so pe musala malamu na mboka Kongo to linga ke pe libanda ya mboka. Komona pe ba ndeko ndenge baza ko mitika bolumbu na bango penza mama okoloba nina analyse ni ko sala makambo etel ba Sexetap ezo leka na monde na bino ba comédien bezaka ba comédien te on va gouvernement salama ba comédien de l'example salama ba comédien de mongo tombolo moka biso bongo baka biso na kuluzo sende nini toyeba te mais bon on assume posant eloko sala te sauf que mon ignorance est ma case. Je pense que le sentiment est pour nous malo. On va emporter. Mais tant qu'on va emporter, moi on a vraiment emporter. Il faut zonga. On a un conseil, on fait ça bateau balina à témoin. Pour vous on a une image. Vous savez que n'est pas ni vous zonga ni beaucoup c'est la note. Ma chambre vous a un miroir. Vous savez maintenant vous avez un mot vitré et ils ont un miroir. Ils ont fait ça au retour. Donc voilà, il y a un gros qui était fondamental. Parce que le téléphone, il y a déjà troisième personne. On va être ignorant. Ah bon? Donc, on va dire téléphone, il y a déjà troisième personne. Parce que hier, on t'a trahi. Hier, Debo. Hier, téléphone. Téléphone, hein. Donc, il y a déjà troisième personne.
on va négliger que maman on a notre téléphone. OK. La biso, to filmer la biso. Et bata mala. Bon, na habité idée na moza ini. Na habité so zaki, monsieur za rappelle aussi si maman na yo effacer. Mais elle sous na galerie et tikali. Na corbeille. Na corbeille pour les tikali. Yo effacer na galerie mais na corbeille tikali. Est-ce qu'on comprend? Na corbeille tikali yo landi en côté na corbeille. On faut la na côté na corbeille pour effacer. Tant que tu na corbeille, ba tu ba éviter téléphone mi baza mutu so azali moteur mabe komi hein. Makasi. Bon comme trop la moteur mabe, mutu so ino yo vandi boy. Tant que tu téléphone non, tant que décoder pour solo là, yé a boki misu a moni code na. Code na c'est ça. Yo za ignorant ou yé bidé. Mutu so téléphone est mon problème, OK pour réparer. On est juste à réparer le téléphone. À remonter dans la galerie, ma message. Et là, on va dans la galerie. Mon il peut-être au boss qui par méga, au boss qui pour passer. Au quoi que le téléphone, on peut monter donc bah tu vas comment quand la monter avec comme Makala. Moi je vois mal Kiodo. À celle mamandé moi to yé mo ma Debo base on va balancer on a place. Bah oui parce que depuis 2018 merci. Même si. Et ça maman na bango tel bisoté. Et maman na bango est babomi mutu. Tout d'abord, tout est aïbi na épété. C'est comme un mango, sauf que tout ça va bantou. Tout ça va bantou, ma parents, tout bazali, ma belle famille bazali, tout ça ma petite soeur, tout ça ma grand frère, tout ça ma petite, ma grande soeur, ma petite soeur, mon milité dans un moment. C'est pas du tout bon, tout ça va bantou. Tout ça va réserve, tout ça va maram sousou, il faut tout. Des mindes les basala, kabisa sala. Tout ça va souper mindes. Bien que photos ça va mieux c'est bien. Tu évoluer dans ma cambo, mais tu évolues petit à petit. Et ça, du coup, tu es malade, comme le roi Mindele. Et ça, tu as tout ça, tu as libana mboka, libana mboka. Mais aux hommes, langage a obtenu dans le téléphone. On comprend que africain. Au monde. Donc, malé, mende, tu reviens. Les mindele, on peut dire sur ton rose. Mais comment il y a des photos tika kaka. Tu as entendu à malam. Au monde, ce mindele va tika vanilité, là, on va tambola. Là, moi bikini na zo tamba biso to ko sango te biso do bantu eza na culture na biso te omoni donc yo do asali mabe asali mabe yako mais to mona ki vidéo pa kende asena ki bolimbisa c'est skizaki na bato balandaka mais to mona ki président kale pas suspendaki na acte à Soni asala ki penda aussi pour sina Soni mais Zidane non tous ont bon bon asali des actes mon boy asali des erreurs. L'erreur est humaine, maman. Erreur. L'erreur est humaine. À cette erreur. À ce qu'il peut pardon. Moi, à battre. Cette erreur, à ce qu'il peut pardon. Même si on a un peu autre chose, il y a des gens qui ont sali. Mais le problème est, mais il y a des gens qui ont monté pour cette erreur. Par contre, crucifier peut être ou appuyer. À ce qu'il quand même pardon. Tu pardonner la bisoyer. Bon, c'est quoi? Où est le mal? À ce qu'il y a pour moi, je me souviens, avant de venir mon avis, na Sam Chapelle. Na butu wana tozali na Sam Chapelle na blog. Ozo me asoma ju, Sam abi nanga, maman aza inconsolable. To dazo lela, car aza inconsolable. Azo bate ba balancer image wana ndeni. Tu vois un peu, tout on a place à qui on est tout. Tout on a place na auzandeni. Tu as crucifié. Bon, là, plus dans un monde, mon salaire n'a rien, comme chef. Moi, je suis chef de RTGA. RTGA, à ma place, parce que c'est un garçon intelligent. À Maëli Makasi, on est un rôle pour jouer, il ne faut pas suivre. Donc, personnage. C'est un garçon très intelligent. Donc, on est un rôle. C'est quoi, à perdre mon sang, vraiment, c'est un peu on a plus ma vie à l'élever, moi bien que à telle erreur, ils ont jeunesse paix, telle erreur. Donc, ça qui ignorant. Il y a des vidéos, on a souvent regardé pourquoi. Mais na kati ote mais Zidane Babé ça en 2018 Kiodo na Debo bakuta na Dubaï ou bien na Chine. Babi mère Debo a dit Kiodo ki ngali na bala na ngai. Kiodo Babi ça tombe bien parce que ngape awa na kin na zape na mutene na bala. Après conversation na bango ndete komona vidéo et balancer vidéo. C'est qu'on a quand même on entend. Pourquoi mon ami na bala il faut que na bala. Mais Babi vidéo ça qui pas ma Debo na bomba vidéo. Je crois pas ma Debo ça moi si. De toute façon maman ça na vidéo wana. Encore balancer au té.
musicienne chrétienne peut voilà bakosa ina eza nango yete je crois pas la ndela ke lomiana eza yete moi c'est moi dit noir la ndela ke biso ba congolais to bongo côté pela ka moto pe to tu ba kali su moto et puis là mande ba ko sala ngona muté parce que ça yena na bo mwasi na ye ana no mwasi ako sala muté et puis na ndenga sala ki pe vidéo ngo ça voté ça voté bon afuta moi mingi afuta moi mingi afuta na ndeni musala penda afuta moi mingi siko moi penda afuta na ndeni mezna tuna ide ko sola kaya biso ko papa ba bala na biso ba afuta na ndeni awsa na ngote ye mo awsa na ngote ya awsa na ngote merci donc kasi babi lelo babi de to lo baboy ba interpeller Kiodo na palais de justice babi mama papa ya Debo a tineki convocation pour bakanga Kiodo na palais de justice ba interpeller ki pona acte ya salba ba ba ki mta publier assemblée si mois na bango et peut-être zaki acte ba ba komi ba sali bango mibali bon famille ya Debo so ba interpeller Kiodo baza raison mais ça va celui-là en famille pour déjà le vin est tiré pour le boire vous allez le rose et moi c'est pas Akangisi et même peut-être dans la prison même si ta vie surtout carrière donc na carrière na sala na sala ka carrière professionnelle là et ça vraiment mingi bien milité ba ko lingisa parce que moi na bango tant abutaki Hollande ti mboka wana bakante na basimati avec sa propre volonté mais arrestation wana ngai en tant qu'analyste na mona compliqué na ndeni bato baza derrière makambo non non compliqué parce que tu vois tout les makambo bwe na mboka ya grave kutu au niveau gouvernement tant on est ko interpeller bato on interpeller bato n'est-ce pas la 4e pour ça ni parquet non bon dès to vanda na bwe na banda ko na biso do vandi bo sali problème na banda kava commune zo souci de Makala mo ba interpeller ngai souci a toqué commune OK parquet so c'est na commune OK parquet ba parquet et puis parler de la maman parler de caméra ba benga ki na parler de justice na mona en clarté donc arrestation na eza le la buzz eza le roi bon éviter bolimsanga bolimsanga donc na sali deuxième Kiodo na sali deuxième na lo balanga te na confirmer le hotel awa am faisait pas arrestation solo bon na faisait arrestation solo moté muto ko ba me na pa ile je sais okanga me na pa ile mais babi dossier les dossiers mon sensible ba okanga batna na dossier ya Kiodo na Debo bon ça dossier sensible yo tuna nga point yo tuna nga kanisa jamais merci mais ça dossier sensible faut yo tuna nga pour bango ba lo ba dossier mon sensible ba okanga bato moté Kiodo mo ba interpeller mbamo na pas de justice to sani ngana analyse tout à l'heure Kiodo so avant na banda comme ça na kitambo ngaba ba bengeta na société mo ka kitambo bi ba na commune na munene na moto wana anga ba kangena no wana après parquet ezeli wana donc tout le monde ande commune OK parquet allez en question Makala so la pas de justice on oye batami ngasiko ezolekela ngate boboli misanga elekela ngai na otala vidéo et puis tout da baluki ala tinso kraka et puis na sima mituka bali kanga mundu na sima mituka nde batemisa na sima mituka nde ifala zata na kasho bo si bakangi fasa na kasho pour nga ba filmer ba mona mais côté ba ote ko kanga esiko poni bali activité te bande pour ça de ko kanga ye atande bo ya to mona mikoni tu ba ke kange penza ba okite bo na jeep bo mona bakangi quand je côté mika na sima jeep kara et puis sur les abongo le gars parler de la justice va ça non ba jeep c'est pas mutako ke mbala mo Makala parce que to mona mukeba bakanga ka na parler de justice quand le même jour attend ça ressemble mbala mo akenda Makala bon tout d'abord mi mutute ya même famille ma Debo vraiment boli msabiso tout d'abord mi mutute consentement na mbala puis vidéo wana et na consentement na bango mibali o mona atala batie na suka ma Debo azotala vidéo puis na suka tuni akata caméra bien modo azaki conscient ezate ke to da piéger a filmer non ma Debo a piéger na consentement na bango mibali donc là déjà ezana problème mututé erreur ka ezaki parce que ba balancer yango mais pour na ko sala ba fait wana bango mbaye bazaki d'accord donc wana vraiment so bakangi to
président to kusa nso malembe na suka analyse nso to kosala to ligne oyo opesa na bandeko no bacomédienne po tomona vague oyo mpenza ya Sexetap eyobeta mpenza na bino bacomédien tolini surtout na bana basi baoya sika bana mibalo baoya sika na mode na bino tomona bino bamama chako bino mpe boza baikone ya mboka na biso tomona bino obandi théâtre nde bosala tomona ngo mpenza rare na bato ya mikolo mingimingi ezalaka na bajeune to mpe bajeune fille tolini kopesa bango mpenza olemisa azala mwa mobali na ngambo kuna esamaka na badiaspora bon tolini mpe badiaspora eza problème te baba ndeko na biso toza no diaspora eza problème te outa mpe kaka congo oke mboka mpaya okoki nokoya osali no makambo na yo wana eza nango problème te eza buta po te eza mpe kishasa soki bacongolais toza so motu moko ate mamngana tooloba étranger oyoka te bandeko na soka nde baza na bango baoyoka toza mosu motu moko sauf que toza na mwa mayele toza na mwa contrôle tose laisse faire te mokili ebebi démon mpe akoti diable mpe eza komolandaka bana na nzambe abebisaka makambo bana na nzambe mosu mwa lipamboli mo ekomoya boye ya kokotaka mpo abebisa eloko ya lipamboli na o wana basi mosusu to mibali mosusu mpona kokuta ye fo kotala epuis moto mosusu mpe osala ye mabe na kala to likambo atindeli yo motu bamotalaka bakomotindela bato na bato bamwaninga oko yoka donc vie ekomi compliqué et puis de deux so boza déjà na makambo yango bosala boza déjà baintimité na bino à quoi bon ya kozwa téléphone to enregistre mo bobotyana nasana pas du son eloko na fo boevita ngo makasi ezodétruire bavie parce que ekokobebisa yo na belle famille et si confiance que si bakopardonner oui mais confiance ezasuri donc conseil na kopesaka tozala mayele biso nyonso tozalaka oui merci dana mo mopuse mpe bongo na likambo etali Sexetap ya Mami na Chatte azalaki mwasi ya moko ya bandeko na bino mpe kala babi ye mpe video na ye mpe nana moi nango te nao kaka baoloba nana moi nango te na ndimi mpe te Mami ndenge ase comporta na ndimi mpona mpe na moto so namonaki onanga naloba mais Mami nde nayebeli Mami la Chatte je crois pas que eza ye ya solo wana se comporte ça banaye se comporte malamu même si libala lenge akufa te na Caleb mais makambo eza ebele bongo so Caleb moto azali mabe bongo so Mami moto azali mabe biso toyeba te kote libala ekufaka biso toyeba nde donc kote libala ekufaka toyeba te tomoni kaka Mami ake na ye poto epuis Mami bon Caleb mpe bo aza na makambo Mami aza kuna toyebi te soki babwelani soki bazalaka toyebi te soki babwelana toyebi te na katikati wana mpenza information ya bien il faut ozwa Caleb moto akopesa mais babi video Mami na Chatte esircule eza ye te eza ye te otali yango bien natalaki yango eza ye te na mwa bamwindo wana na mwa milongi wana mpenza Mami na Chatte wa belle-sœur nanga ti eza ye te eza ye te otali mpenza bien eza ye te belle-sœur nanga nayebi eza ye te même so esika azali aza traumatisé ndenge baoloba video tolini okopesa Mami na Chatte Mami eza no calme nzambe abundela yo ata olobi ndenge nini na mokili abundela yo te akoloba awa sui mpona ake apopoli so comprendre donc so eza nango yo te donc ozose reproche na eloko te donc so tika nzambe abundela oyebi calme eza na race ya bavainqueur ifo oza na race de vainqueur donc ndenge oza wana soki oza likambo moni kosalaki nango te ata ndenge nini ebouge mokili ndenge nini ezalaka calme nzambe abundela yo mais so osagite okoti na kati ya agitation wana operde merci data komi na biso na suka message nini opesa bato nyonso baolando toli conseil bambote na bato nyonso balingaka wana mikili ya poto to mpe a na mboka na biso kuna mbote na kobanda na papa biso papa Jean Wayikwa na mama Mado Wayikwa na la Genève na Suisse pesi bino bambote ebele vraiment pesi bananga mibale bananga bapatron nanga Josette Wayikwa napesi bambote ebele l'os des os ya papa Bob Wayikwa esika bozali napesi bambote ebele napesi Viviane Diasonama mbote ebele motema ya Serge Diasonama wana mpena mosuni ya misuni na ye vraimen kuna komeka te to napesi bango bambote ebele bazala na bango bien maman chérie Elise Binda depuis Strasbourg napesi bambote ebele poupon leurs oncle nanga napesi bambote ebele patou leurs napesi bambote ebele manito leurs napesi bambote ebele toza na biso awa donc bomoni espace oyo toza oyo
nango chez biso. Donc chez biso awa ici la show toza awa espace na bino et fuma déjà toza ba venir pozo à 8 na matonge to espace na bino 4 na bino ngoyo déjà na week-end au moment na ouverture donc na 4 déjà VIP libanda et rozala ba vacances nyonso boya bokoya obengi na 089 37 76 643 vous avez suite à moi le moi taba moi likoso moi Thompson moi nini moi le kasupu moi boulette moi samoussa et oleka et ça awa soyez déjà le bienvenu donc biso toza to ya mabino na pause à 8 na matonge pour espace na bino ngo et chez maman déjà chez biso. Merci Mimi. Bon sont partout dans le monde entier à travers Congo Lisanga. Merci Penza tout cela qui bon on a mère Zidane na Matali Penza théâtre comédie ndenge Penza ekoleka na boki ndenge mère alobeli rencontre na bona chef de l'état fait son petit Tshisekedi ningo bon pela ba solo la ki bo to beti ba solo ya Sexetap and the Kiodo on est au baboya qui interpellé na parler de justice to beti pa masolo ya Mami la Chatte mais mère Zidane a biwa les qui était to comme na suka merci na avec moi na caméra Junior Mboui merci na sponsor officiel JBB papa social depuis États-Unis bon séjour na yo mon vieux c'est les tunga de Lausanne à la Kinshasa te souhaiter bon séjour na mon vieux Roger Luma pour le bon modèle et à président Félix Antoine Tshisekedi na pesi Gabi na fou Gabi sana fu mango tembele Gabi sana fu lisasi boyeka putu de yalola na pesi mango tembele. Merci mingi wana ezaki bongo tokomi na biso na suka bonki merci na bongo pour soutenir biso na mikila poto na ana Kinshasa couple bosunja mère double oulette bosunja maman na Verline na Verli Jope gelon bosunja mwana matonge ya tongo ngamno sinza mazomte tokuta